patron sans sobriquet. Et ça sobriquet, oyo et Outaki dans un film. Et j'avais incarné les rôles de pasteur patron. Le film a été écrit par Major Bissadi di Zolo Zolo, Lelo en France, je le salue en passant. Et il a incarné qui. Oui, à ça en France. Et il a incarné qui rôle wana ya pasteur patron. Et parce que Tomeka il kosalango malamu na ndenge nzamba tchaki maele na mutu et les noms a collé sur notre épaule et nous disons merci à Dieu. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous t'assalons qui est le combat na itikala na vie na yo pe na makarami. Oui, Nasa frère en Christ. Nous connaissons toujours combat Jésus côté abattu. Non, Nasa vraiment frère en Christ. Nasa vraiment frère en Christ. Yango wana omona na mwa makambo mususu ya mike oyo batu balingaka mingi nga okutanga nango te. Mwa makambo mususu ya mike oyo batu basepelaka nango mingi la génération na biso ba comédien batu balingaka mingi nga vraiment okutanga nango te, bien que les lopé je suis le grand roi des immatures. Pasteur patron, c'est moi, toutefois, les solo nayo et bitamaki, il y a Mbassou, tu peux vraiment, voir qui a motivé. Mon également, ils ont dit blague comme c'était qui, et bien, on se fait cette justice, mais tant que tu as la réalité, et que miracle, qui analyse moko, et bien, maintenant, on dit makati. En fait, il y a un signalé dans le peu qui est sa femme, qui est vraiment la maladie, il y a Mbassou. Oui. Et puis, tout qui est la réalité, c'est vrai. Et oyo nyonso bandeko nanga bamonaki ezaki réalité. Ezaki réalité. J'étais atteint na microbe wana ya Mbassou na lokolo nanga oyo à droite. Après kosala film, il y a ndeko na biso le producteur Vincent Chigwinzi et babibliaki photo que papa Serge babwaki Mbassou pona lupango wana ezalaki juste film, ezalaki ba extrait ndenge totiaka na ba teaser que ndeko na biso Serge boye ce n'était pas une réalité, mais juste après affichage wana il y avait un petit frère ayaki na ndaku aya kosalanga émission parce que il komaki déjà kolobama que Serge et les Ayaki na Poutou, c'était à 19h. Ayaki, tout ça, l'émission Nandaku, na émission, non. Na Zanangote. Na Lobaki, Makapo, Belé, na Lobaki, na Zanangote. 2 jours après, cette émission est sortie. Tant l'émission est bimi, il m'a dit vendredi. Non, Ayako, ça, l'émission vendredi. L'émission est bimi samedi, na pourquoi. Le dimanche soir, nga Mbassou bandi. Na laxa makolo nanga, mais lelo je ne pas l'intention ya relaxa makolo nanga parce que nzamba sa salinga. Amen. Nzambo ya salinga ngulu, nazaki na maladie wana et j'avais eu trop peur. Passant tout Thomas bozo yoka. J'avais eu trop peur, je vous dis. Comment m'am expliquer bino? Et je me disais parfois alobi azali na Mbassou te sango etamboli ka na Mbassou et puis Mbassou bandi. Pour la dernière fois peut-être na rozali susute. Je me disais ça en tête tant maladie wa des bandi. Mais Dieu de grâce, yes. Bible et lobby, il nous retire du filet du loiseau. Yes, amen. Et c'est comme kangaki mutu. Nzamba ye abotoli na makasi alongoli. C'est Dieu qui m'a retiré du filet du loiseleur. Vous savez, na santé nanga, na ki na pota bandeko bamona ki ezaki buzz te, le côté zaki triste réalité. Vraiment. Na ki na pota na lokolo, na santé nanga, ce qui me faisait peur c'était ma santé. Na munene. Na ebi ba tebele balobaka. Ba tebele ba o ba pi ba fingaka.
Serge Liboumoumounene, Serge fais ceci, Oh. fais cela, fais ceci, fais cela. Et je vous dis sincèrement, Soko Moninga, peut-être Ondimate Keza Serge Wana, Oyo, Ofingaka, peut-être Zilisa Liboumou, Nasala Rablo Wana Nyonso. Mais c'est Dieu qui permet ma santé. Nasala Rabba effort considérable Oh. pour que na vide, na tika la dimi. Courage, papa. Et andenga nzoto na yo. Oh. J'ai été atteint na micro. Bomoni ke salaka epe pasi bamaka mususu faut pas hein. Bomoni muta munene yo munene leki oyebi te munene neza po nini. Na banaye kobanga na santé nanga na ko développer sucre. Na bakota wana. Na santé nanga na ko développer sucre. Facilement le quoi makanisi pesa na mutu na ko ko développer tension. On ne sait jamais. C'est ce qui faisait ma crainte. Ma peur était là. Mais Dieu, dans sa grâce. Et ma maladie avait une... Bon, je ne dis pas ma maladie. Et cette maladie qui m'a attaqué et avait une particularité. C'est-à-dire... Et moi, c'était une particularité. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Or, la plaie était dangereuse. Vraiment. Hey. Citron mike wana bazwi bafini yango bafini mai nango siko babimisi bapoil nango ya kati wana babandi konika na pota. Je pleurais comme un bébé, comme un petit enfant. Si toi na pota il faut les lati. Donc ce qui faisait ma crainte ou ma peur et ça là qui na otala peut-être na ko développer sucre na santé nanga. Peut-être na ko développer tension na santé nanga. Mais Dieu m'a fait grâce. Yes. C'est Dieu gloire à Jésus. Pour que cette maladie ait. Pourquoi permettre qu'il y ait Bible toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. Yes, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Yes. Glory to Jesus. Hosanna. Amina. Je le disais et je continue à le dire. Peut-être il allait avoir un irréparable quelque part. Yes. 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 Au comprendre, au sosoli papa. Accident. Au sosoli papa. Notre âme ne supporte pas les chocs ni la douleur. Son douleur est l'équipe ma casse sur mon âme à Kimi. Yes. Soka telemi libanda atali na kozonga na nzoto yo akoki ozonga. Soka moni na kozonga take ipe mutakufi. Wow. Peut-être Dieu m'a épargné par cette maladie. Quelle interprétation. J'avais dit. D'après ça qui exemple il y a Élie. Élie plein succès. Akandi Mboula. Alobi Mboula Kobétate pendant 6 mois. Sinon, à ma parole. Alors, succès, même le roi Akab a bandu au Lukaï. C'est Yonani. Même Boulé Bétate a bandu au Lukaï. T'as la succès. T'as la succès. Jézabel a comme au Lukaï. Ma prophète Abal a comme au Lukaï. Zambaye, si tu as plein succès, elle va te cacher. Yes. Ah, Seigneur. Nakende kobombama. Nakende bombama. Namboka biso awa mbule ebetate. Nagolia nini. Le Seigneur a dit, j'ai ordonné à un corbeau de te faire. C'était une préparation pour affronter les 850 balles et les 850 prophètes de Baal. Kuna siko alobi que l'on sache que l'Éternel yes. est Dieu. Yes. Comprendrez? Yes. Je disais ça pour pourquoi Dieu a permis que je sois malade. Nazala nandaku.
sans travail, sans ressources. Mais dans ma maladie, Dieu m'a envoyé des corbeaux pour me faire nourrir. Yes. Amen. Et c'était grâce à vous. Yes. Vous étiez une bénédiction pour moi. Amen. Mbela na bino bobetaki et nyonso bolobaki, je vis des corbeaux qui m'ont aidé. Même na maladie. Mana subisa na maladie oyo na subisa et pense na monta moko boui. Je vis des gens qui priaient pour moi na yeba bakote. Na tikala koyoka ete. Muta obenga yo ayebisi yo Papa Serge. Papa Serge. Yokanga na losambo. Abondeli ndelanga bacoordonné ya moto ya kotambola ke lozwa mbongo na ochela yo autant. Gloire à Jésus. Quel témoignage édifiant. Oh my God. Oyo basungaki nga. Oh là là. Bien que bazalaki mingi te, mais ils m'ont aidé. Ba bokosungama mingi nazwi eza spirituel que financier. Il y avait des gens. Vraiment. Il y avait des gens. Mon pasteur, le pasteur Estache Mabiala, et papa, le révérend Anissé Mboula, la maman Nela Eonga, et Moussambela, a rassuré papa, Dieu me dit ceci. Yes. Mon pasteur, le révérend Aimé Zumbila, Ozomona Mouta Osambela na Kimia, Mouta Osambela na Kada, je vis des mamans à Osambela pour Nanga Zolela. Que le Dieu du ciel les bénisse. Que le Dieu du ciel pense à eux. Amen. Je vous dis. Batubabenginga mingi eza ba maman koleka ba papa. Mais l'homme de Dieu n'est pas qui est dans moi logique moko. Je dis maintenant on éclairer vraiment public pour voir la vision. Pour pas être étonné comme on a filmé directement comme il fait mbasso solo. Maintenant, il pendant qu'il m'engage. Est-ce que pasteur patron alors on a confié dans Moutou, est-ce que pasteur patron a joué que l'eau va pour tournage Joana pour bien extrait on est les gars du vendredi. Le dimanche on a dit mbasso basi. En fait c'est ça les maquines d'engagé. Au joué que l'eau va Moutou, au combien d'anda kunini se manifesta qui pour que je crois na introduction nanga awa na oloba na mwa makambu oyo batu mususu bazalaka nango otikala omona nga te. C'était ça mon introduction. Okay. Cela veut dire na ebisaki na mira, je crois Yves Ozalaki, faites le tour na ba comédien, même dans mon entourage, même dans mon quartier, même là où je suis grandi. Grâce à moi, je salue tous les banabumbu bazalaka de partout et d'ailleurs, je les salue. Grâce à moi, comment Nabumbu? Ça l'expertise. Tout n'a battu. Banda na genèse nanga. Akola ndenge nini, azalaka ndenge nini. Et yaka na milliers, na kotindo même na milliers scolastiques ou universitaires ici na tangi. Allez vérifier, certains de mes amis à qui on a étudié ensemble, commanda primaire, toqué, secondaire, humanité, team, surtout dans mon pays université. Autour bango, Serge Aviva, comment? Je suis toujours souriant. Même en matière d'argent, Yves, les lots un secret de moi. Toko que de nos copes et que Yondoza en tête à cop, va payer même $100,000. Tobini, aussi $20,000 au Pessinga. Et déranger conscience dans la Maria. Je sais ce que Dieu m'a dit. Nayebi Onzamba Yebisanga. Et dérangera conscience. Mbongo et dérangera conscience Nangate. Et puis papa Nanga Ayebisanga à l'oubli. Ne cherchez pas à gâcher une relation quelconque que tu as tissée. Donc, Papa Serge n'a de problème à personne. C'est pourquoi Dieu a intervenu. Yes. Bande onangai poto shite na loba na simbelo mona mambo papa na biso alobi na ebite so bolandi. Alobi boye Nzambe muta permetaki ye muta ebile pourquoi. Yamba suana pota muswa épargner nga na likama moko boye. Ilingeza mabe koleka mbaso ta muso poison. Ya on a profité na lobana mutu mo azolanda ngai mabe nyonso za mabe te. Na ebite o sezo se situer wapi na moment oyo o vivre réalité nini. Ta mususu o salaki affaire mo bo ba melio. O
otikali maboko pamba pambola nzambe omoni bisika olingo kende wana ongo zonga sote kobele bato bakie Kongo bazongi te batikali na Kongo baloni bango na basimetière mikolo leki toyota koyoka lisolo ya paster na États-Unis asala ye conteneur ake bala mwasi ake mabondeli na zamba baye obete masasi bamilio etikali conteneur etikali yaya mama papa tamuso obela tamuso okutana na problème to na likama moko boye mo ozoyeba te obandela wapi oyebi ne Bible ezoloba pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance. Le fait que tu as le souffle de vie, tout est possible. Dieu est capable de recréer, de redonner, de refaire, de reproduire, de perdre le côté. Alobi, avandaki, sans musala, sans eloko, bino boyebi batinde wana biso théâtre, ba vivaka na musalo basala kawana. So ake abeti tout repas ya songolo, na mois 50 to mois 100 ya caché, et sali peke, na mbongo wana kangisi afuti ndako. Asombi mwa jean ka ndengwana mais pendant ce temps-là moyen asa musala ezaki te mais nzambe atinde ba corbeau ba nourrisaki mama papa tu as perdu beaucoup nzamba au pourvoir omoni na tano ovandi tikana maboko pamba ozobela ozolela yaya nzamba otindelo ba corbeau yango le Bible ezoloba na circonstance nyonso to rendre gloire nga alobaka boye mabe nyonso ezalaka mabe te eyana bamabe mosusu na miso ebima mabe mais quelque part eya malamu kapo nzambe abikisa yo nzambe apambola yo tokomi na biso na suka bandeko na ngai et abonnez-vous sur MDG TV Mafuta Sika ezalaki tolikati na bonzambe na témoignage ya Pasteur Serge boyoki bandeko na ngai kumisa nzambe na nyonso ezokomela yo to silisi na biso namoni mino mbala sima des bonnes choses à vous je vous aime au revoir merci je salue tous les comédiens de merci. la diaspora que d'ici yes bandeko nanga oyo baza awa na oyo baza na libanda mboka ba comédien nyonso boza ebele so na bino bandotanga bakombo awa vraiment na